IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Naloba na papa maman o baza mutema kosunga bosunga bano ndoto zabo tozomona pasi tosombaka mai chaque jour taka tozala ngale mama ezalaka pasi tosombaka mai chaque jour bokoko sela mai po ekoka biso na journée moko tokosela mai atana ba ya ba 20 000 tosombi tozala posa ba citer tozala posa ba tuki tozala posa ya ba po ba cantine tozala posa ba cantine tozala posa ba bidon muto aza mutema mawa ba bidon tozala posa nango tozala posa biloko ebele pe tozala posa ba sani tozala posa nango ba dra bilamba surtout bilamba elo nazo bete pe sete eza ba kiss eza ba kiss nous tous la bala misuswa beza biloko bimi bona banzoto ezo senga mo ba antibiotique ba kiss wana ezo senga mo ba kiss eza ba premier soin on est sur le corps ba paracétamol biloko ba kiss wana to sala ngo posa yango tozo bete la bino pinda sete bosunga biso botika biso te nazo lela o balo bazotanga bazalo kwa 15 nyonso batikali baotanga te kiteze belé la difficulté est ça liboso to lobaka ezala liboso za loyer ko futa sika bana bazolala tozo futela tozo futa to futaka $200 to futa $200 ya liboso eza loyer ya ko futa sika bana bazolala soki bo futite bana baza na kimia te ya mibale za kolia il faut bana balia to moko moni kaka nit baza 24 bazo ebele. 2 ans. 2 ans, Netoza reconnu officiellement dans l'État. 2 ans, kaka. D'ailleurs, 2 ans et qu'il a complètement en juin. En juin. Le 20 juin. Yango n'a profité, n'a occasion, pour une occasion propice, n'a profité pour saluer les géants, les géants tignos, n'a mboko yo. Na église ya Congo ba maman la biso ba pambwama partout dans le monde, partout à travers le monde, vous qui avez l'habitude de nous suivre le IHP Média, en tout cas je vous salue et je vous bénis de loin. Bazalo kwa 15 nyonso batikali baotanga te bala bazolela tozala bala misusu baza mayele makasi me bazoluka lisungi o muta kotinda bango na classe babi boza pe na bala monsieur étranger tozala ba étranger baza a 4 bautaki Cameroun Issa Amadou Lamine Winervi bautaki Cameroun koko na bango mutaye kotika bango bautaki Cameroun tozana bango baza koko na bango aza envie ye mutaye kotika bana oyo bana baza mayele Issa Amadou Lamine tozana ba étranger. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Voilà, l'orphelinat, n'ingizawana, mécanisme, parce que tu as un mécanisme sur pied pour nous permettre centre et fonctionner. L'orphelinat respire par rapport aux dons, par rapport au financement. Alors, on a un financement, il faut d'une manière régulière. Alors, ce qui est irrégularité, et puis ça passe, handicap et aux amakasi. Au mois de janvier, à 2 mois, il n'y a pas de difficulté. À mon année, c'est qu'au période où on a au dépôt pesa vite batu ba omona na te ezara pasi ya omoni moya ovanda ndengwa nezate mécanisme to tie sur pied ça 2 fois to kitaka et pas ya ba oyo baza na bonne foi toki ko betela bango li solo
il y a des difficultés to vivre dans le centre na orphelinat to bêter les bancs solo des fois dans lieu public pour te solliciter assistance médicale pour bana babelaka tout comme alimentaire ko lia goûter chaque jour mino mon boyebi mon boti na kati ya parcelle ici gazo foot là-bas voisin na e moto peli 4 jours 5 jours et pas na e pelate ça fracasse ça dérange moral les arabiens si on a nombre le roi ya boy nombre ezao bazan relo olia ça dérange des fois biso tozanga lo soir 2 semaines lo suezangi c'est pas logique en tout cas so tambol na mokili okuta ba misale zebele okuta mutu na point na ye na makam na ye so yepe pa na biso okuta ba orphelinat ezalaka déjà ba orphelinat ezalaka ebele mais bato bazo tiongo kate mais commission ebele makasi. Alors idée wana ya ovanda au sali orphelinat eza eloko moko te ovandi kaka boye na charge nanga na mwasi na bana mais nazwi kozwa orphelinat eza charge parce que ozobokola bato ebele minoko ebele faut balia chaque jour ya yo nanu faut balia bakende classe il faut subvenir na besoin na bango pe ya ba vulnérable ba orphelin ils a charge mais eloko liboso na oloba boye na ba vocation onzamba pesa bato ezara vocation ya ote ya bible te ba vocation ezara belé so et même na kati église okuta mutu mususu na vocation na ya vocation na ministère aux prédicateurs mais ça na mutu mususu vocation na ya zui ya soutenir ministère wana ils appellent vocation ya te ya te so pesi côté ya kokate mais nzambe a pesi do il y a libéralité il y a okaba ko sala bolam ko fungwama il y a des gens comme ça mobali tout comme moi si akabaka ndi nzamba fungola épée on moni makomi lobi Dieu donne la sémence au semeur nzamba pesa nkona na moloni donc eza dona ya lona rara ya pesa kaka on moni nzambe pe apesa kai pour y a exercer pe musala na yo nzamba pesa ki na kusunga tozana exemple belé même na mukili batu bazali eza très important donc et pas nangai avant na roloba na okaki voir na ken en écriture parce que je suis un pasteur un prédicateur ngai penza na lobi yango tout na boy na nga makambo te ya ka théorie ya pamba na misale ezalaka te wana nga na ngai apôtre Christian Tchabindu Kalombo na boy na nga makambo ya modèle wana je parle de moi na boy na za trop théorique prêcher mais sans pour autant qu'il y ait la praticabilité non ça nga na kokangote nga na posa théorie na pratique eza na ba chrétien belé po sala bolam mingi tozo approcher pe obeti porte ya osunga bana oka opesa réponse moko boy na yoki mais nazozela chez nazui conviction soki na oki Saint-Esprit soki na yoki etinda na koya ko sunga bana wana c'est pas mal en tout cas na lingo landanga na bokebi eza mabete na mamnyonso moto esengeli asala na mokili esengeli azwa orientation etinda ya nzambe po asalango sikoyo esika nga nazokamo eza nini mpona kosala bolamu na olinga bana nzambe ebele bazwa lumière awa. Il y a déjà une recommandation écrite dans la Bible. Et tinda moko e osala babola bolamu ici est comment na Bible. Poto to sa yango to exécuter yango photo c'est la susu nzamba lo bali susu. Bongo isa na Bible. Tout ça est langoté vraiment.
naozela soki nayoki nzambe nde biso nde mpe na bachrétien lelo bazala so azoloba no makambo ya saint esprit mpena omoni atie na attitude naozela saint esprit soki alobi eza mabe te omoni oyo saint esprit alobaka mpe ezala bien mais il y a déjà une recommandation écrite dans la Bible. Par exemple Jacques chapitre 1 verset 27, la Bible dit la religion sans tache et pure consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se préserver des souillures du monde. Aux hommes, ils ont la Bible. Si vous avez paix, pour na sesa babola, na sesa mutazana pasi. Il faut na zelaka na zwa na yoka si na roboma bat. Bana nzala 20 jours, 2 mois. Pour na pesa balia, bozana wana bozela, bovanda. Na yoka nanu mungongo nde église lelo ezo fonctionner bongo omoni liboso soki tozwi likambo bien que moto asouhaitaka likambo yela yazalaka te mais la vie est composée des circonstances malheureuses tout comme des circonstances bien, c'est ça la vie omato kita makambo ya kaka. Alors na yango lokola to yebi yango ke makambo yela ka bato oko sa musala boete lokola orphelinat sans que o zala na partenariat na l'état donc nan lolenge nini ozanga mikanda c'est compliqué, c'est drôle. On a des documents, toi on a des documents à l'état mikanda penza ou epesi biso ningisa to s'installer ba autorisation to zanango Mikandezali. Donc en cas de problème, l'État roya. Alors, Yami Balé, Bana Batangaka, Bana Bazotanga, Netolobagi Togo Sangisa Bana Tekaka, Balias Loso, na Semoul, Sale la savon, Batbawe Otika, Bana Fubatanga. Parce que ceux qui Bana Bao qui décolleté, on risque d'avoir une bande de Volkous. C'est pas intéressant. Ils doivent aller à l'école. Pour preuve, batanga na église catholique. Toza batu yako yambaka ma finga ya batute na ba critique par rapport à bato bazo comprendre makambo malamute. Tozo mériter ba fleur, ba encouragement. Vraiment. Pour bana otang sa bana catholique, c'est pas chose facile. Donc bana ba otanga kuna, mais je dois le dire bana nyon sauté. Bano bakina classe, d'abord ils ont bano ba atteindre âge et scolarité. 1. Bébé OK, classe T toi na ba bébé. Yami balé, moi na muswa zawa c'est atteindre âge et scolarité banda kala. Mais azo kendete faute à moyen. Faute à moyen, on doit le dire. Bazotang en école catholique, na bienheureuse à Noirit. Auparavant, c'était la gratuité. Mais maintenant, là, on nous a demandé de frais. On n'a pas de choix. Le roi, on a souci à autant de sabana. Bah, outil de part et d'autre. Classe et katana. On t'a autant de sabana classe à zate. Si vous voyez, si vous voyez, bah, retrouver paix. Espoir, il y a vie. Ou ebungaki. Aux hommes. Sotali, Kombo, centre et orphelinat, tiré de zoo. Tiré de zoo. C'est déjà très significatif. Tiré de zoo, ils ont une signification à Kombo à Moïse. Tiré de zoo. Donc, bananios au bazar, ils ont bana auto tirage na maï. Allez-y comprendre. Au lieu Moïse vit na yebe bana maï. Fille à Pharaon. Dès qu'il y a un locotae, a même na palais à pêcher lipa. A suivi. Les losoraza Moïse ndengwana, ils ont cause ya fille à roi. Donc, Bicho, fille à roi, représenter Bicho. Bicho, tu représenter fille à roi. Donc, Moussala, on a le moi na maï, né en auto sale. Moi, na tanga, te sauver, te l'ongolien na maï. Moi, na zala bien pour avenir na ezala assuré. Donc, l'objectif majeur, ezali, pour améliorer ma condition de vie. Ya ban. Donc, ban msuba otangate. Voilà. En tout cas, il y a un mécanisme où tu mettre sur pied pour atteindre
Batomité Mamalam, les gens de bonne foi, les généreux, Batoyo, Bazoa vaccin, Yarosala, Bana Bolam, Babola Bolam, Batona Bazara, Bana vaccin, Yarosala Batu Bolam. Qu'aucun de verre Batoana, et c'est un lieu public, ni tout ça là, il y a Kokoso, il y a Passi, au Benga Moutumo, il y a Moukolonine, il soyez pété. Toi, on a posé, on est un petit peuple. Et ça, on a bateau, on a moyen, on a. Oh, ceux qui les lois, ils ont babini kamoulang, mais il y a Yesu, il y a Nzambe. Toi, embrasse ça qui n'a noté dans un premier début, média. Je dois être franc. Au moni, orphelinat, ils ont facilité. Déjà, moyen au PESA, pour nous, besoin accès, il y a les canaux médias, moins visibilité, ça demande aussi de l'argent. En tout cas, on doit le dire, il n'y a rien pour rien. Et c'est quelque chose. Oh, bah, les kaki, gloire à Dieu. Oh, dans un premier début, bah, les qui a plusieurs reprises dans les médias, vraiment gloire à Dieu. C'était bien. Tu éviter, bah, nani bazali derrière, bah, on va soutenir bah, pour les médias. Parce que pour avoir de telles actions, activités au fait, vous devez avoir de partenaires fixes et sûrs. En tout cas, je dois le dire, il faut que vous ayez un partenaire sûr et fixe. Par exemple, groupe Oyo, on va s'occuper en foot en Naku par exemple, il y a un peu de balalaka. Oh, bah, biso dans nos foot à médias, il faut que les caca, pour toi, on a poussé tout comme les biso partenaire, groupe, partenaire, parce que régulièrement, non, tu le bannes les régularité. Toujours vivre irrégularité, il y a des visiteurs, irrégularité. Il y a un moniteur croupir. Si on a là, tu as l'os 2 semaines, 2 semaines l'os a été. Si on a là, on a des médias, on a les soumous, on a les soumous, on a les soumous. On a préféré que TV, on a les nako émission te na futi na ena ota bana libumbu tout année comme le roi les kasa moi na opema susu na libumbu te et ça c'était pas bien donc voilà il y a mi balé nani naza sincère na le bas qui temps il y a TV oya et c'est le roi la té nazaki un peu frustré j'avoue na moi comportement ya bandeko mususu pebele ils ont des témoignages vrais. On a puisé qui ont des sources sûres. Baninga mususu ba collègues. Bazala ba victime à plusieurs reprises. Ya komona musalo ya passion yo. Mutu andimi aye la bino TV. TV et bendi pe. Bateau na oloba wana o bazaka na vaccin au sala bolamu. Bayoki pe matata. Baye pour bayer ça babola mais barrière moto kaka memaki masolo TV yemo barrière donc maye sopani nango mais et comité ainsi bozo comprendre lo na zoloba isalami balebele moni batu ba ebele ba na poso gagner vie mais batu pe belé o ba oluka ba gagner vie basu na surmonter à respect à sacralité. Moussalo ils ont sacralité, c'est sacré Moussala. Mais vous allez voir quelqu'un qui accepte de venir vers vous dans le cadre du partenariat, mais Olinga aliaka lelo et belé na place à bana. C'est pas gentil, c'est pas bien. Non bon baté non plus exemple. Ndeko moko na otanga ndeko mbote ndeko moko ayeli baninga TV baninga ngo apasi babola baye na TV yango basali musala lupe Mbappé nzamba tielo boko toloba na terme ba chrétien la grâce de Dieu et sali que porte fumwami quand ne kolo aloba betaka tolo na psaume je suis le père des orphelins a tielo boko ka émission moko talabat ko benga o mama liboso déjà boaki 2500. Tant que vous 2500 et nanzela na yo memela ki baninga TV. O memika 3 sacs à l'os. Vraiment, na $2500. Yo memika 3 sacs à l'os. Vraiment.
bandeko pe basepeli kaka tomesana kosepela kaka na o wana kaka po charge bana bamoni kaka mwa 3 saki wana tosepela kaka po balia tolala kimia po nzala ya bato ebele boye baolela nzela moko ça dérange yo $2500 allez 3 sacs eye nzoka na Proverbe 23:10 ou 10:23 si je ne m'abuse pas, la Bible dit n'entrez pas dans les champs de l'orphelin parce que son vengeur est puissant, il défendra sa cause. Concernant année au Tustosali, 2 ans. 2 ans, nous avons reconnu officiellement dans l'État. 2 ans. D'ailleurs, 2 ans et Kokilabiso complètement en juin. En juin, le 20 juin. Yango n'a profité, n'a occasion, pour une occasion propice, n'a profité pour saluer les géants, les géants Tignos, na Mbokoyo, na église, ya Congo. Maman la bicho pambouama partout dans le monde, partout à travers le monde. Vous qui avez l'habitude de nous suivre le EHP Média. En tout cas, je vous salue et je vous bénis de loin. On a profité pour une occasion, pour une occasion propice. Yo Zara EHP Média. En tout cas, partout dans le monde, pas y a besoin de bino. Toi, on a besoin de bino. Ba maman, ba papa, ba parents, ba jeune sœur, ba jeune frère, serviteurs et servantes de Dieu. En tout cas, nous avons besoin de vous. Si vous dites que cette affaire vous concerne, kola pambola bino. Sur Psaume 41, 2 à 4, la Bible dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. L'Éternel ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. Même dans son lit de douleur, l'Éternel aura pitié de lui. » Tigama lobo et l'ando place aux ali. Alors, ce que l'igno zouabiso, tozali na Kinshasa ngaliema. Tozana wangu eza référence na biso makasi pe ya monene omona na upene wana ba taxi eza na ba moto bazobelela wangu so komi na wangu omona pano na biso na logo mwasi ya ngunzeme alinga zwa panier tozana avenue Mbama 57 avenue Mbama 57 alors pona bandeko oyo ba kota mingi na réseau numéro na biso ils appellent WhatsApp en même temps, plus 243 85 28 100 et puis 19 plus 243 85 28 100 à la fin 19. Voilà, donc Bana Baza 24. Na kati ya musalo yo ba difficultés ebele bana ba obela bana bazali ba malade eza epai par rapport ya ba condition ya nde tozo vivre na bango awa isika bazolala eza bien te isika bazolala eza bien te oui tokokota na kati aujourd'hui déjà awa aujourd'hui le panneau ça panneau voilà ok mais on profite avant de côté na ba difficultés ebele on a profité avant de côté ba difficultés ebele bana bazali est-ce que ba olala ils a bien été ba condition bana ba otanga classe bana ba faut balia il faut ba sukola toilette ezali na kati tout le monde voilà ok ok ah ba bonné voilà donc awa toza déjà na ils a déjà entré na biso toza na bureau awa au bureau nano bureau on est to yambaka ba visiteur bureau ba visiteur ba awa bon biso to salikaka appel
na batambongo teme na batamitema. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'as pas un cœur. On n'a pas besoin des gens de beaucoup d'argent. Maintenant, on a besoin des gens qui sont le cœur. Ou mon thème, on est pour ça. Mon thème, on est ça la kaba action. Mingi na batu bazangi mais forte. Ningo lobaka apôtre Christian Chabintu bato bazana kefalte, bana partie supériorité. Maintenant nous bakoki ko soutenir bango, on a vraiment besoin de partout ailleurs. Nabi que chaîne eza chaîne na munene la na partout dans le monde. Je crois image to kokota na kati. Kati awa isika bana bazalaka loger, isika bana balalaka. Oh, ça va chambre té. Non, tout ça ka boy to ceux qui tout ça ba difficulté beleti vis-à-vis ya ba condition en chambre eza moko kaka et puis bana batandama awa. Voilà maman. Oh maman Natacha. Maman Natacha. Maman Natacha zana maman Natacha. Voilà. Mbote maman Natacha. Mbote. Vieux pendant plein de travail. To ça msala. De l'autre tchaboutier. C'est bon. Maman Natacha. Maman ya bana nyako bazao. Ngani na obokola bango. Oh. Donc fait on l'a dit bien maman pasteur. Ah, nous avons pas de maman. Mais quelles sont les difficultés aux on a dans pour tout le monde vraiment ban délai sont à la nière solide yo moko craquer ba difficulté ezebele la difficulté est le bosso to lo baka ezala le bosso za loyer ko futa sika bana bazolala to zo futela to zo futa to futa ka $200. To futa $200. Ya liboso eza loyer. Ya ko futa sika bana bazolala. Soki bo futite bana bazana kimia te. Ya mi baleza kolia. Il faut bana balia to mu komoni kaka nit baza 24 bazo ebele. Baza 24. Troisième eza po bana ni classe maladie. Assurance médicale. So awa vraiment maman la famille toujours mon awa s'en sortir ndeni na ba musko na moni pesa mukie si 24 enfants na ba musko yo ni libéra. Quand nous voulons dire que awa faut lier. Moi je parle moi TV là moi ça dit bon moi bien mais quand même l'espace est de espace eza mukie et puis ba musi pesa Non! Non! ngakina loba na papa mama o baza mutema kosunga bosunga bano ndoto zabo tozomona pasi tosombaka mai chaque jour taka tosala ngale mama ezalaka pasi tosombaka mai chaque jour bokoko sela mai po ekoka biso na journée moko tokosela mai atala ba ya ba 20 000 tosombi tozana posa ba citerne tozana posa ba tuki tozana posa ya ba po ba cantine tozana posa ba cantine tozana posa ba bidon muto aza mutema mawa ba bidon tozana posa nango tozana posa biloko ebele pe tozana posa ba sani tozana posa nango ba dra bilamba surtout bilamba elo nazo bete pe sete eza ba kiss
nous tout ça la bala misusoir beza biloko bimi bona banzoto ezo senga mo ba antibiotique ba kiswana ezo senga mo ba kiswa ba premier soin on est sur le cas ba paracétamol biloko ba kiswana tout ça la ngo posa yango tozo betela bino pinda CT bo sunga biso bo tika biso te nazo lela bano ba otanga baza combien o bano bazo tanga baza lo kwa 15 nyonso batikali ba otanga te bala bazo lela to sala bala misuso baza mayele makasi me bazo luka lisungi o muta kotinda bango na classe babi boza pe na bana monsieur ba étranger to sala ba étranger baza a 4 ba utaki Cameroun Issa Amadou Lamine Winervi ba utaki moko bauta Cameroun koko la bango mutaye ko tika bango bauta ki Cameroun kozana bango baza koko la bango azanvi ye mutaye ko tika bana oyo bana baza mayele Issa Amadou Lamine tozana ba étranger bazana ba nyanyo Lamine azana na 11 ans Issa azana 8 ans Amadou 7 ans toza pena bébé na bango aza pe mukie Winervi bébé na bango ye wana za lek na bango mukie yaka na Winervi toza na Winervi qui est pas camerounaise bébé na bango Winervi ya za na 1 année 5 mois baelenga 4 bana Winervi yeyo donc on va la vidéo au monde à Winervi na soso donc soso exact moyen de Pampers miliki toza posa ba Pampers miliki toza posa ba soya wana toza la posa na ngoma makasi. On va marteler un tout petit peu sur l'adresse donc bref sur nos coordonnées avant on appelle ça va coordonner l'Isusu Naligana loba que le cœur de roi est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Il incline partout où il veut. Nzamba simba yo et pas yozali. Yo oza destiné. Ya kolota mwana na kati ya panier o memaye na palais azwa vie, à retrouver sourire ou à perdre un espoir de vie. Toyambo à bras ouverts, toi na Kinshasa, Ngaliema, Upen. Grande référence na biso ezali Wangu, avenue Mbama, numéro 57. Mituka ekomaka ele kakapia ekomaka. Numéro na biso ezali plus 243 85 28 119 à la fin. Tango yo moko oya awa makambo okuta otala ngona miso ba parents. Yo comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire. Que Dieu vous bénisse. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.